Congolais, bonjour ma papa, bonjour ma maman. Naina nous nommons le Mbango. Vraiment très rapidement, je préfère le dire au Lingala. Parce que, eza soni. Guerre Oyo, eza Kobunaba, ça va faire près de 28 ans. Donc, depuis Mobutu Kenya, exploitation Yabamine Nabiso et Zali, Oyo ebane ko profiter kaka na ba individu, na Rwanda, na ba étranger, ba occidentaux. Et lelo Oyoyo, na moni batu, ba politiciens, les opposants, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Bazako telemela. Moi, attente, oh, et on dit qu'on s'en a États-Unis, oh, Madame Wagner, Abundi a Tamboli, Tata Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi, Abundi a Zako Tambola, Pona eke Kimia Ezonga na mboka na biso, na monte, non, Tozana Bandoki. Na République démocratique du Congo, on n'a pas des opposants, oh, Bazako Bunda, pour chercher le bien des Congolais, pour chercher la paix des Congolais, mais Tozana opposants, oh, Bazako Bunda, rien que pour leurs propres intérêts, mais moi je le... Vraiment... Non. Bandeko, tout le nous, 6 piliers oyoyo, et qu'on a la discussion, on a signé, entente entre Bissona Rwanda, vers le demain. Tout le nous, et bon, tout banda ko explicité moko. Allons-y. La RDC, Botanga, tout le ambition, c'est la moko. Numéro 1, Yaliboso Balobinin. Reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Donc, Balin Kolobake, respect ezala, reconnaissance ezala. Biso tuebike, mboka na biso esuka a Rwanda ko kotate. Biso betuebake mboka ya Rwanda esuka na telle place. Biso République démocratique ko kotate ni to continue ba soda la biso. Donc, respect mutuel wana ezala. Wana ezali ya liboso. Yami Balen, Balobi, prise en compte des préoccupations sécuritaires. Prise en compte des préoccupations sécuritaires, ça veut dire que, biso tolobi que non, insécurité na biso, et ça dit ba M23, oyo, bino bozako, donc base arrière. Donc, bon servarasus, Rwanda et servarasus de base arrière, pour na ba M23, pour na ba rebelle, oh, ba lingi ba yako, ça la, insécurité na kati ya mboka na biso. Biso pe, mboka na biso République démocratique du Congo, to servir de base arrière, pour na, bato ba lingi ba déstabiliser Rwanda. Rwanda zala ki yami bale. Yami satu. Balobi nini. Balobi que non, na cadre ya intégration économique. Donc, il faut discuter de comme il y a cadre et il y a intégration économique. Surtout ainsi quand on est baza koyebi sa population, non, tu sais que des tekimboka, tu sais que des abradé ba mine na biso, pona eke ye atika na pouvoir. Oyo soki eza ki no kite, na ebite so ekoza na nini. Na niveau oyo peuple congolais baza ko bomba bango na est, na ebite soki bato loba makambo so baza na ki no kite, so ba ali kamunini. Peuple congolais. Oyo bazoko benga cadre d'intégration économique et aligné. Donc, ezali que, donc, ba minéré na biso, ezoko profiter na biso, ezoko profiter pe, na bamboka mususu oyo ali zinga na biso. Au lieu que ba minéré wana, oyo ezalaki pendant 30 ans, na pouvoir ya 18 ans, ba minéré wana ebana ko profiter kaka, na ba kabila, na ba basi na bango, na ba bana na bango, na bandeko na bango, et puis ils ont profité na Rwanda, na Kagame, et puis ba mine wana, et ben qu'on profité na ba occidentaux. La République démocratique du Congo n'avait rien, zéro. Tijong, on n'avait rien du tout. Et lelo oyoyo, tata mokonza lobby. Donc elle n'est même na corridor auto sala ya lobby to wana. Ils ont profité na biso. Ba richesse aux autres na biso, nzele zo kende, ils ont profité pe na Zambie, ils ont profité pe na Angola, ils ont profité donc na cadre ya intégration régionale. Pendant 30 ans, to bana ko zo ata 1000 francs et bana ko compte na poche ya République démocratique du Congo, peuple congolais bana ko profiter na ngote. Bana ko na ngai, na ko sabino ba kolo ba mine wana ezaki banani. Ba kolo ba mine wana ezaki ba mwanga chuchu. Nde bana ko profiter na mine wana. Ba mwanga chuchu, ba Corneille Nanga,
bakabila botala siko kotomboka na bango elali nini kotomboka na bango pona nini ke tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abotoli bango nyonso ba mine wana alabi ba mine wana il faut mbongo nango et revenir na République démocratique du Congo bato bakoya ko exploiter ngo donc ba américain o ba ko exploiter bacha kimia entre biso na Rwanda bakamuya ko bomba ba congolais ezala lisusu te et que exploitation ya mine wana et que ba congolais o ba li zinga na ba mine wana bazwa misala ba américain o ba koya ko exploiter ba mine wana mbongo bususu ekote na biso mbongo bususu bango pe bazwa biso nyonso la région de Grand Lac ba Burundi banadi batu nyonso ba profiter nango au lieu que to fanda kaka to fanda nek to banako denga ba banako exploiter yango na ba kabila na bananga pendant plus de 30 ans. République démocratique du Congo et banako profiter nango ata eloko moko te ba étranger ba ngozwa siko tata moko tasu résolution en bongo pona kimia kota bitumbe sila et que mine wana biso ba congolais to profiter nango mais botala bandoki ya République démocratique du Congo baza ko telemela contrat wana baza ko telemela attente wana autre tata mo kontani ko tcha pona kimia ezonga na mboka badeko botala ba mine wana e bana ko appartenir nene bitumba o nanga ako bunda pona Congo te nanga zali ko bunda pona a récupérer ba mine na ye bandeko nazo ko tshela bino interview ke yepa ali moko ya ba représentant na kati ya poto kuna pona ba nanga aza ko tuna nanga pona makamba mine boyoka bino moko et boko tolanda tozo ba frapper au mine. Ils ont frappé, il n'y a pas de problème. Baza Makassi, je leur ai dit que vous êtes beaucoup de position à Makassi, vous frappez. Mais ça c'est rien, parce que c'est mon droit. Je le récupérerai même après 20 ans. Et je l'ai dit devant, je l'ai dit à Chilombo lui-même. Je lui ai dit, Monsieur le Président, cette mine est à moi. Même si je mourrais aujourd'hui, mon fils le récupérera ou le redemandera à ceux qui ont fait ça. Ils sont là. Mais soyons sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila à l'âge de 14 ans disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Zoé était qui? Alobi ata yete bana na ye bakoya soki bozubomi bana na ye bako récupérer parce que mine za ko appartenir ya tata na ye atikela ka ye mine on za ko appartenir donc bakolo ba mine bananga ba mwanga chuchu ba Joseph Kabila ba mama Sifa ba Zoé Kabila. Par exemple, tant que baza ko beta lisolo ya minerai stratégique lelo on pense à qui? À la RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qu'un à la RDC. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul na Californie. Vous voyez pourquoi na Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Les entreprises, Oyo, elles en ont besoin de minerais na biso stratégique. Oyo, ça la ba fusée, ba biloko ebele, ba ordinateur, ba siège na bango ezaka kuna. Rwanda zana koltan. Alingaka tia mwana na ekuna. Amérique a boyi, je vous informe. A boyi likamboana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique. Donc, bitumba, oh, bazako bundisa tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi, yango wana. Bandeko nangai, boyo kananu, niveau nazono bakindo kimo tema mabeza na batu, oh, bako bundisa tata Félix Antoine Tshisekedi, pero luwaga, azako lo bakena nangake, pona nini bino boke ko signer contrat, boke ko signer entente pona nini ke kimia zonga, ok, biso peuple congolais tondimaki ke boya na barwana Félix Antoine Tshisekedi. Congolais nini oyoyo andimaki eloko wana ke ba Rwandais baya
baboma ba Congolais pour na ba bengana Félix Antoine. On ne peut pas se réveiller un matin, nous qui vous soutenons, les Congolais qui acceptent même de vous soutenir avec le Rwandais, ils se réveillent un matin, ils voient la RTNC en train de nous pondre un papier, vous ne communiquez pas, vous ne rassurez pas, vous n'avez pas de canaux de contact avec les gens. Nini oyoyo andimaki eloko wana ke ba Rwandais ba ya baboma ba Congolais pour na ba bengana Félix Antoine Tshisekedi. Et na ba kambu ya boye okomona Congolais Azali abonné que Kabila a été un mauvais président. Je l'aurais dit. J'estime que nous avons eu la malchance d'avoir Kabila comme président. Il a mal géré, c'est mon point de vue. Que sur les épaules de M. Tshisekedi pèse les noms de Etienne Tshisekedi ou Moulumba de heureuse mémoire. Que M. Tshisekedi a vécu avec nous ici, il connaît nos problèmes. Il n'est pas venu en bon takauchi, tombé comme du ciel et devenu président de la République. Non. Je sais que le président a trouvé un pays en lambeaux que Kabila a détruit. À l'époque de Kabila, je sortirai si Kabila va aller m'arrêter. Mais ça, c'est à mettre à la tige de qui? De M. Tshisekedi. On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Kalev n'allait pas m'imparable. M. Tshisekedi a ses erreurs que nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. Entre la malaria et la peste, il y a un choix. Si M. Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. Kabila, c'est la peste. Tshisekedi Kalev n'est pas là.